Bonjour père, bonsoir bande konanga lisolo Congo. Bo s'abonner na YouTube na biso lisolo Congo. Tokolo bosolo et kosikola biso. Na émission lelo kaka na émission lelo. Tokolo bosolo na émission lelo. Eloko nini esengeli moboti na poto asala po na lobby a préparer à venir à bananae. Kaka na émission lelo toko présenter ke tolo bape bosolo okomona bandeko belé banda baya poto banda baza ko vivre neti kaka na Congo. Éducation bana eza kaka neti na Congo, mais biso tanke ba parents oyo tovani na poto esengeli toyeba soko to éduquer bana wana bien te toko bénéficier na bango te. Bana poto esengeli to éduquer bango ndenge nini, parce que awa éducation ya poto ezali nini, baza kolakisa mwana ndenge nini akokabela moboti na ye te. Moboti na ye il faut amiso en charge ndenge toza kosala boye, il faut to miswaka déjà to préparaka lobi na biso po na ye lobi akende kosala foyer na ye. Bamindele bavivaka bongo te, akosala mosolo akopesa moboti na ye te, parce que ayebi moboti pe apreparaki lobi na ye. Esengeli to investir na bana, mais to ko investir na bana ndenge nini na koloba kaka bosolo na émission oyo. Ko investir na bana elakisi te, elakisi kaka te kotangisa ye na ba etelo na ba classe ya minene, elakisi kaka te alataka malamu, elakisi kaka te opesa ye nyonso ye esengeli. Ko préparer ko investir na mwana elakisi kolakisa mwana culture na biso. Culture na biso elakisi nini? Tango oza kobokola mwana oza kolakisa ye lobi ndenge naza kosunga yo lobi pe fo sunga nga na mwa moke, parce que lobi na kozala makasi naza nango lelo te. Makasi oyo naza nango lelo eza makasi oyo naza kobimisa mosolo yo kende liboso, parce que mboka na biso ezali vraiment na mosolo makasi te. Biso mosolo tozwaka toza ko investir yango na bana po te lobi la mosusu na kozala nango te akosunga ngata na mwa likuta. Mais pour le moment ba parents mikolo oyo batalaka yango te, pona bango culture éducation ezali te. Bango bakanisa kaka na sine na mwana na poto ekoki, mais mwana wana lobi akobunga place auti te, auti Congo. Pona se retrouver faut pesa éducation malamu. Pona se retrouver il faut yo parents o se comporter malamu epa na yo ata koza na poto. Pona yo parents il faut kolakisa ye nzela ya Nzambe, parce que Nzambe ne mutu avandisaka makambo nyonso. Pona yo parents il faut ozala exemple pona mwana na yo. Soko oza exemple te, mwana lobi akopesa ba exemple. Soko yo moko salaka boye te, soko yo moko ozalaka boye te, bongo na kozala ngo ndenge nini? Eza neti moboti oyo amelaka mwa vino, soka vani na mwana na ye, soka moni atali gauche droite moto azate apese mwa vino moke, mais mokolo mwana na kokola okoma nani? Bongo mokolo kwanda komela masanga ebele, yo kobanda kokamwa na kokamwa te tanke para, parce que yo no moto pesi éducation masanga. Tokoloba bosolo e kosikola biso.
il faut vraiment biso batu toza na poto to yekola ko encadrer bana na limemia tango mwana zana no mwana moke ko pesa ba discipline esengeli ko lakisa ye nzela na nzambe ko lakisa ye ndenge nini bavandaka na place ya bato ko lakisa ye mboka poto bavandaka boye soko tamboli boye oko réussir parce que na kobombela bino te biso ba congolais toza mayele makasi ngana experimentaka ngo natalaka mingi tangu naza kotala bia biso ba congolais toza mayele nde toza bato na bwanya parce que mondele soko apesho ata examen soko luki pembeni omona réponse biso totangaka ba classe moko il faut tanga penza 500 pages mais pas mondele te pas mondele zakara au choix et puis soko luki bien ba réponse zakara na kati kuna bango balinga makamwa makasi te na mayele toza nango topesa éducation malamu bana na biso bakokende liboso to investir na bana te na mosolo to investir na bana na éducation na culture na biso eza très important okombo na bana mosusu awa baza kokima mbangu posa basala kaka lipa te eza mboka bato posa babeta nzango mpe eza mabe te me babeta yango na limemia esengeli to edike bana na kolandisama na banorme ya mboka bato me oyo biso tobombi ezali likofi eza nde culture bana wana soko bazwi éducation ya bien na bomwana moke ti bakokola bakobungaka mboka na biso Kongo ata mokolo moko te lobi bakokende kosala na Kongo bango nde lobi bakozala ba médecin bango nde lobi bakozala ba avocat mais soko ozala kopesa bango éducation mabe bango nde na mboka bato kodisparaitre lakisi nini soko na lobi bakobunga na kozwa exemple oye na bana no na mboka poto bana wana bazwi éducation mabe bakokanisa kozonga Kongo te mpona bango bakomona kaka mboka na bango mais soko pesi bango culture na biso bakoyeba nazalaka na Fabrice moko na Congo nazalaka na koko moko na Congo akufi fo natia cotisation nazalaka na koko moko boye mwana na ye baza na bamoyen te ifo natangisa ye andeko na nga wana Jacques ata namona ye te esengeli aya nyonso wana ezali par rapport ya ndenge oza kokolisa bana na culture na biso lelo mosala esili ngai mwana na ngai kosunga ngai eza culture na biso yango nde biso baparent oyo toza na mboka bapaya esengeli mikolo inso topesa bana nano bonzambe tolakisa bango place towuti e bango mpe bakotransmettre yango na bana na bango bakobosanaka ata mokolo moko Kongo te nayebi ezali pasi me yekisala bango debout congolais yebisa bango mokonzi ya mboka kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwasi ne mama Denise Nyakeo oyembisi ye debout congolais olakisaki mikolo inso ekozala lokumu mpona biso Congolais. Napesi mbote na André Marque produit belge oya mami Ngalula. Napesi mbote na mami Ebengo na mimi Longi oya France Carlos Kala ya Scandinavie. Napesi mbote na Nikel Tungu oya papa Bobi bosa lisolo ya Congo. Napesi mbote na Fiston Mweni oya mwesa pembe Joli na oya Mika Paswa Sala mama oya famille Batantu Fondation Bobi Batantu na Elongo na BTT Service bakinois congolais to soutenir lisolo ya Congo to koloba bosolo po bosolo esikola biso
lobi na biso na maboko nzambe, culture na biso yango nde base solide. Pona lobi bana babosa na Congo te. Bayo.